Congo France. Biso na bango, bango na biso, biso na bango. Ekara molai. France.com, site ya Tolo Masolo ya danger, Masolo Kitoko. CongoFrance.com. Bonjour à vous et merci encore une fois d'être branchés entre de suivre www.congofrance.com avec le grand boss Monsieur Josué Di Pumba et Sarah Mazan la Chanel. Kanga ande asala ba émission na kanda kitana ba commune kanda kota ba quartier bisika bino bokota te ngana kota bisika bokoko nyata mai te ngana nyata ka mai bisika bokota mona sa moite. Moi je suis toujours là pour vous satisfaire et pour vous faire plaisir comme d'habitude. Émission le les un peu mission tokolo ba top 10 te tokolo ba peninte mais to ngato yeba ba artiste na biso babanda ko bisa album kala to sa émission oya du genre dans chaque musicien to sa ele lokola top 10 na ya ba musique na ya bimisa lelo pena to c'est la mingi les grands mots pas au quoi d'accord man Koffi Olomide songa mbeli babeta likofite donc na mikolone DJ Quadra banda Koffi Olomide a banda musique na ye générique nini obino bomoni oyo et cartonnade danger. Vous comprenez le système en gros. Donc générique nini oyo Koffi a bimisa banda musique nae tilelo. So bo si telenga mi balé kakabino. So bo si telenga mon po abimisi album est belé. Il a vraiment beaucoup fait son travail. Sko ata deux ata moko et ça bien. Oh moni pena que générique était mon pas au koto a beta. Après toke côté à rumba nini mopa wa beta o elongola ba rumba mususu te o rumba te ye elongola ngote bino mo pe bon ba kino ba lobila mais bino pe bo la émission o na sa ba vidéo kane ba commentaire ezala bo pe si pe ba vina bino ça la bien to débattre quand na cadre ka ya bongo comme ça to découvrir générique ni carton na ma case rumba ni carton na ma case ponga za na ngo ngona mutu na nga ona vina nga mais ce qu'on a invité ceux ba kino ba lobela nini kande Sarah Mesana kaka na ba quartier ba kino ba lobela donc voilà on se retrouve tout à l'heure na ba résultat au bino bomo na par rapport à ça à tout à l'heure. Bonjour. Un artiste bon. Ouais, très bien. On va chérie, dans ma sur internet. Donc, à Tolobela, système ma meilleur générique à Moupao. Toboito 5 artistes, son meilleur générique au Koffi a bimisa. Ça na moi ni belé donc on a invité sur aux opérateurs. So autant que mi balé ça, moi bien un problème té. Mais générique au ebike, le générique nous ça bimisa, il collé ka ngoti. Bon, Koffi a salé belé. Donc si on a mis le barat tam sous mon quoi ici maté pas. T'as deux hein. Donc ngai surtout chez loi attentant na ba kisata mo kote. Et frakata. Donc loi attentant. Donc ouais wana pena mopa o abeta. Abeta pena même Williko c'est chef de guerre depuis Paris. Ayebi masolo vraiment te koto wana Koffi abeta. Ba Claude Ngoma kosi ba yebi pena ba album wana. J'étais. Parmi les génies, nous avons ça après on est tika la gole kangote. T. On a ndombolo te. Ndombolo c'est un ndombolo. On a serré ndombolo. Donc on a pena T exact. Siko meilleur rumba ya Koffi Olomide. Meilleur rumba ya Koffi Olomide pour nangeza kuku. Ola. Tozongi si susu. Ah so Jordan Kabala pena ma tcheli biso moi kuku et beti moi ndambo ça moi bien quoi. Ben kuku vraiment donc yangonde. Na kati na pe bilengi ba soupe ezali. Ponga na lobaka pena na za artiste mais Koffi na sepelani makasi ça peut sanga sentiment na lingali susu fali pour pas abimena na kati ya quartier latin. Donc yango wana donc ce totali ba koko ba sans anesthésie ba mopa pena donc ba Vicky donc so ko tu wana mo pena ki ba nzembo non exact mutako longola bloko wana. Merci beaucoup n'habité so pesa ba salam. Vraiment na pesi mbota liboso na grand frère nanga propre depuis Paris Claude Ngoma Kosi na bosante oncle nanga Williko c'est chef de guerre depuis Paris Kosi manto monsieur Borel mon oncle malgré mais ya yo yango bel homme yo petit na bino na bosani lisouté Makula blonde moi ça pembe depuis Paris na mona koto wana yonde eza yo nabite depuis Londres donc ya bosana te des anges amisi ya yo evandi na bosani bino te donc tout na Paris donc il y a bino yeyo quoi. Merci bel homme. Donc voilà pour retenir coucou sans service dans loi attentat à tes
nga ebi ngami na lobo siko na lobo na suka to continuer ka utambola na cadre kaka ya kolobelango. Donc voilà na cadre kaka meilleur générique mais rumba de l'artiste le grand mopa au Songambeli babeta likofité to tout na raba kinoma lobela par rapport na bonjour. Bonjour. Comment on a BBC à Bangala? Tukangie ndo sa musame tukangie ka ezaka na cadre ka ya bakino. OK. Meilleur générique ya Koffi Olomide. Izani. Bon, meilleur générique ya Koffi Olomide o impactanga o na bina na sepela nango eza musique ya Skol. Longiti. O Longiti mayo yebiti. Na ebi générique na pe beta osana te. Ah yango donc eza musique yo atana yo ki na musika na bina. Non, eza meilleur générique. Meilleur générique. Skol. Toki sous na cadre ya rumba. Mais rumba le grand mot. Pona biki ba rumba bimisa ebele. Et ça mo ba vertige pour moi 2 3 mais pona kami balé ça. Na rumba ya Koffi na sepela mingi na chanson na ya supu wa yembara supu ba angelu ba kita ba utana lola ba kitana mabele pour graelenga ya supu na epe kozwa na Sisi Sylvie wa yembara Sisi Sylvie azalaki innocente donc yango quoi pona ba meilleur rumba o salanga ba bien bon na ba rumba na misusu ya ba ancien succès ma ba titre mon boulot. Donc voilà, et ça là bien à cadre. N'habite moi ndeko no mo boza na Paris, Belgique, Londres ni te opese moi. Ah bah ça tellement ebele ba Coco Bangala, toza na Desh Bangala, toza pe na Jean-Paul Bangala. Donc de bisous à vous tous la famille Bangala. Je vous aime. OK, merci beaucoup. Donc meilleur générique, meilleur rumba. Hein, meilleur générique, meilleur rumba. Commentez vraiment bien, on peut comment commenter la minute ça bien. Toi, il va pas commenter la minute par rapport à Wana. Donc on se retrouve tout à l'heure avec les images. À tout à l'heure. Bonjour. Oui, bonjour. Comment on Ange Kande. Ange. Tout ça palmarès c'est la musique congolaise na biso melo to le bela le grand mopa. On a bigo le grand mopa makasi. Meilleur générique nini oh le grand mopa bimisa pona yo. Générique msoso le kangote. Bon bah à ça ba générique belé. Nga on e marka o e beta e fakata beta apakata brape ou te o beta ouais meilleur ba rumba na kala na siga nyonso tangi pena rumba mo yo ki pena ke ah mo pa otika so beta musique aboy aspirine diva na boulevard ya Cindy ba vrai rumba ngono. OK, bino bolandi ya pesa vina et to 500 on soto sala on kana suka. Wala ba samno pesa prochaine etala monde entier. Ouais, na pesi non ba tapoto moté na pesi luzoka tompa na Molenbeek na Belgique ba moté belé mimi na Italie ba salami belé puis na pesi zolele moté ba Pizarro ba Tony ba Job puis ba moté ba Issa wa masa na nga base ya Kinshasa. Merci beaucoup. Donc voilà, tout continue quand le système de Bisoka a meilleur générique, meilleur rumba de l'artiste, le grand mopa Koffi Olomide. À tout à l'heure. Toujours continuer quand la cadre na Bisoka ndé tout mais ça na kaka kotambola tambola kokota na kata ba mai kotambola na ba moi na cadre kaka ya le grand mopa meilleur générique, meilleur rumba. Ba kino ba pese là, après nga na pese na suka. Après ba commentaire na bino na sa émission et ça là bien. Pour na yo, meilleur rumba yani. Pour na yo meilleur générique à mopa ezani. Okomika na sa émission ni ça nga bien na tangi. Tout ça le kamoto sangi sit. Donc voilà, tout continue ka kotambola kaka. Poto e baraka. Les grands mots pas auto et azana ligne molai mais on va s'en sortir. OK, on se retrouve tout à l'heure avec les yeux. Donc voilà, to tambolara to continuer quand un système na biso ka meilleur générique meilleur rumba. On soit tonton awa. Bonjour Ndeko. Bonjour. Boni. Oui bien. Imbisanga aux émissions Congo France, Talaka Congo France ita gaillard. Comment on papa? Comme on a Medi Movenda. Medi Movenda to ça moi palmarès ça va musicien na biso parce que le to le mimi le grand mot pas. Pour nos meilleur générique le grand mot pas ezani. Mais générique à mon pao. Bon, mon libosnel le banon a na Tchad, na uti na Tchad, j'ai fait 7 ans na Tchad. Mon valeur artiste ba bango libana mboka. Donc libana mboka on est ba confinement artiste ndenge za ko évoluer. Donc en tout cas nga générique à Koffi c'est pelisanga parce que o kana ba Tchad ba okango et un monde arabe. Monde arabe. Oh ya ya wa te kikisa. Poser bien na terrasse pe no fandi be na Tchad zo ka ba Tchad bena. Tout le monde a te kikisa et puis sauter na kata monde arabe o mona ba na kata monde arabe au monde que
Mama Melissa mama Bouma bakalinga taoloni ozeli bambula sa ekobota te. Donc générique pendant na mone beta ko le kaba générique tout yango na pona ngai. Sko rumba nini le grand mopa beta makasi. Bon nga pona nga rumba o mo grand mopa beta makasi. Ezandeti ba koko hein. Koko talanga poesi na chanza na commencé causer la liwa na nga da pona nga pena rumba beta nde yangwana. Coucou, donc coucou quoi. Yo suis la moko rumba. Donc na suis kana rumba moko. Donc coucou, moi deux personnes va lui voir coucou hein. C'est que coucou pene sa vrai nzembo. Donc na bosani pena mama yo nzema na ngaye. Donc ba jar wana pe quoi alors na sepla na ngome na bosani pete moi ba dédicace na ngai pe ta ke chinois. Na ndenga bien. Donc na bosani te ser na nga Anna Maïtide, hein Anna Maïtide na Paris, na bosani te Zaina mona voama. Mutu na yo mama Eleanor, mama Betty Amba na Canada, na bosani te ve na nga JP Kabalo na Canada, ve na nga Laurent Bouikou à Paris, Igor 2 minutes, c'est bon. Merci Ndeko, c'est très gentil. Merci vraiment, merci. Donc voilà. Eh Nzambe, coucou na ebi kebe taper ma casse. Mais anga bomi tout da Sarah. Eh. Sarah rumba nini olinga mingi. Bon, j'ai pas le grand mon pas au abeti barumbe belé tellement liste za mulai mais na nzembo mona za suna yoki yango eza bombino na yebi ke bate belé bakamwe mais bombino pour moi c'est nzembo ya kitoko makasi koleka wana na mona anguti bombino eza vrai chant na yango na Washington. Donc voilà la cadre ka meilleur générique et meilleur rumba. Bonjour papa. Bonjour. Tolobi la meilleure générique, il y a le grand mot. On a ça album Nikala, il y a plein de chansons. Mais je sais pas ce que vous attendez la meilleure générique moi au monde qui générique au Penda, il y a un générique musuté au kofi robeta koleka. Bon, tout ce que je sais, puisque c'est une des génériques qui entre aussi dans ma vie peut-être conjugale, hein, puisque ça m'avait été même donné comme cadeau par ma belle famille. Bon, c'est quand il avait chanté, qu'il avait édité la chanson Zéro Faute. Zéro Faute, c'est le Wana Rumba. Oui, Rumba. Donc, c'est ce qui m'a marqué. Mais en générique, rien. Bon, en générique, en tout cas, rien. Moi, je sais qu'il est bon pour la Rumba. Oui. Donc, pour vous, c'est Zéro Faute. Zéro Faute. La meilleure chanson. La meilleure chanson, oui. Ok, merci beaucoup, papa. Donc voilà, Zéro Faute. Donc chacun donne son avis par rapport à tout. Papa a dit Zéro Faute, Moussoupe a dit coucou, Moussoupe a dit sens inverse, Moussoupe a dit soupou. Donc, tout continue à côté, bon, à cadre et meilleur générique, na meilleur rumba, le grand mot pao. On se retrouve tout à l'heure avec les images. Donc voilà, donc Bombino na Washington, vraiment, pour ça, Ramazani, rumba na pene, ça là bien. Côté générique, ils ont l'air générique, moko. Générique, vous comprenez quoi? Générique, loi, tout le monde peut évoluer à selfie. Buka kingo, voilà peut bêter le monde entier. Voilà to miko sate mais selfie peut bêter au saranati. Donc même indele babinyango. France 24 balobela qui donc voilà quoi, c'est parmi les génériques oyo et cartona makasi na ma musique nyoso o les grands mots pas abimisa tout ça les grands mots pas jour on a musuto ça ta monsieur fait rigoler il fallait pour pas artiste basé belé rede misi pas au côté la mulungu pour rede misi pas bêti musique hein papa chéri jibem piana pas na kati ouais son le roi de la forêt pas na kati le système au cas meilleur générique meilleur rumba avec ça Amazon la Chanel donc vous comprenez quand on a ça mboula mais na bimina ça émission. Donc merci beaucoup à vous. Nous avons 8 heures pour l'émission. Oui, c'est bien sûr la meilleure générique, la meilleure room dans cette émission. Voilà quoi. Donc on a pris un beau thème, mina Jérès Mabia là, on a pris un beau thème mon grand frère Yves Bompi à Paris, on a pris un beau thème Lissus na vie na foster comme barrage et tout na qui na azongi Rotterdam na minute on a pris un beau thème la Nyota Moté Malora guitariste, le grand baron Mathéus, jamais nzote boy lamba, on a pris un beau thème mingi na mame minze Moté Matous Pepe Lambetolo, Loris la congolaise Salam na Nora Digital, journaliste à monnaie na Congo France à Paris, on a pris un beau thème na pesi so mbote na nga ya Corneille Lunga Jibile Martins
wana bae o bazara toujours branché en train de suivre www.congofrance.com. Je remercie encore mon boss qui m'a suivi du début jusqu'à la fin, monsieur José Didi Pumba, les patrons de leur patron quoi, hein, boss aboué, patron aboué ça là jamais. Donc voilà. Manager Nabiso Gaillard Mnene Mbinga Mobile Kitoko, Junior Bookson Bouka Sabambo Tenu Angwana. Donc voilà, on se retrouve la prochaine fois avec plein de surprises, toujours avec Sarah Mazen La Chanel. Au revoir et bye. Congo France biso na bango na biso na bango ekara molai France.com site ya kolo masolo ya danger masolo ya kitoko. Congofrance.com